bandurance, faiblesse sexuelle et kolongwa. Bo pikiliki et kozala. Agrandissement ya troisième pied. Nyo seza kuna. Et pas ya Nicole Malonga, la patrona awatoza. Et puis oyo zotala. Moi sinon pas kokoma nango. Awatoza. Pour un grandissement ya kibokolo. Ezali produit awatoza pour na banduta donc ezali crème ozo silisa banduta en tout cas soza banduta ta ndenge nini et face à kango goma pena banduta elongola pe batache ya hydroquinone sala ki mabele masoko ba hanche mipende yango eza deux sortes. Awa ezali awa toza yango yo. Moi je puis mo. Ça m'a rappelé ça. Parce que là, j'ai le boulot. Oh, du boulot, venez, ça là, on peut se lancer bon. Ah bon? Eh? Il y a aussi à chaud. Obanisi mangala nao. Ngabe na wamisa ngam kyomke. Nzambe. Uza micro na. C'est simbilo moko. OK, bo pesa sombongo. Ah. Mandei bicho foto ngesa lu mo pem teto kei oh kino la ni ko be ma utu ko na mo nti ko le mo kande ni no otamboli ko mo bi mo sufa ga ya lu kuti ba peti
tout le monde a presque la maille. Facile, hein? Le côté m'a bêté, franchement. Mas, parce que ma casse pas pour la on va se remonter l'émotion à la tête. Le côté m'a bêté, car exaucer ma souffrance. Pour faire reste outil, là comme matin. Tu vas à bonne foi. Vous les calculez. Dans ça, là, on a dit que il y a SOS, il y a autre chose. Non, il y a une condition, la réalité, on a vivre avant. Non. Donc, pour cette vidéo, ça, il a passé le message. Pour la deuxième fois, on a aussi une émission comme télé-réalité. Bon, non. On va faire le coup de bêtise, on va insulter. Et ça, on a bien sûr une aïe pour ça, on a une réalité par rapport à ma femme. On va répondre de manière positive, pour éviter, comme on va faire société, je dois faire cette mission. Ah, on va faire ça, c'est une réalité, on va faire un monde qui est au Tindaki, un élément à s'organiser au Mexique. Non, il dépend de ça, la réalité, le plus triste et puis difficile. Merci à mon message petit. Prêtre, tu soutenir quand c'est plus prêtre, parce que abonné à Kérémia Mado TV, il a dit que vous répondez positif. Et bateau tout va nous apprendre, on a assez la vie, ça va bien, vous répondre d'une manière positive. Donc ça juste qu'on est Loubou, Madé son on a niveau ni Madé son. Le niveau des escaliers. Bon, on a des escaliers, fais comme mon nom le ligne. Oui, tu remets sur le moment, tu as des matouquets, on a rapidité, donc on organise toujours temps pour m'abonner à monsieur. On dit tout comme à des soukaka, on dit tout comme à l'osu. Donc, il y a tout cas qui déjà, Asko nanga na 500 panzi na biso na desu msi zotoka na desu on remba na chasko mipanzi nanga na mai ya madesu zotoka.
abakisa mali na loso olamba mpe ye ngasaka mbeta bale te ya bale te yango mpe tolamba tola loso na madesu batia mipanzi esantika okongela nzela oyo asimilaire bosimilaire eza nao moko boninga koba yata bino ndenge etoka tokima balue bata résultat oyo opesa ye bato koluele oyo so tokomina etapini mwasatata bepice mpona sala sauce wana agini age nanga te agini agini baage ya bato ndeti bazala ya biso ye mpe nango aza na 20 mpe lali wana ba 20 mpe déjà aza moto ba 37 ba 37 na 37 ya elongi nango 37 oyoki po elongi 37 eza na bafoto 37 elongi oyo eza elongi ba 12 ans te oyo esto moingo dena aza 12 otuna suku wana yenga aza confirmation confirmation mpa nanga osanga attestation de naissance ya nayedaka bato me mpena eloko te na cuisine osisango yo moko osimba te eloko te ibo oyebi nde balambaka sawa zinga nde kobati kobate totuna mama bakoba te ezaka batuni tinga nde kobati toza jardin zoologique te bosikoyo me nga nalamba te ya mokona kolambela bino azala beso nalamba ya problème te okomi kaka na commentaire wana te commentaire kutu te ebenga nde kerisi biso nana mposa olamba eloko boye otindi mpe na mbongo nao naolambela nanga nalamba mpe nango olingela omona yango mpe aza mposo olambaka nkolo nanga nana makolo no nana mango ya mwamba imwamba te tiaka pepe supu supu nalamba biloko yesu alaka ntango akota na nazareth les 4 points cardinaux nord est ouest nord sud aïe wana mbeli utoko facilité mais manzaka nanga mpe eza ti oloba ndenge moto mwana kata na maboko manzaka eza ti nakokata na maboko nalobi kaka nde tatika na yo ti mbona cinétique mpe etut elia nando oyo tuta pilipili na lingi yango te
nde nasala ai mpona tia na sauce nasala sauce donc ai eza mosala pasi te na mbeli boye esaira en tendant nasala ai boye naki ete apeso eloso ebeli mpona bakisia mai ya mibale mpona kokauka Caris. kasi ozosala biloko na yo ozolamba shiko nasana bayedeke na awata osimbelanga te eloko na osimba te neti osala ye moko te ngai mpe na monoko mangala okataneli ngai eyoloba na français surtout kaka mangala yango ezalaka déjà bien établi déjà wana bamo nyonso tu bafrase nyonso tu mangala déjà otisa déjà ndenge eloko ebima mpo yango misia mangala te emo utu makalonga utu mpe akutu emo akata moli mangala na ye bwana nini oyivaka mpona ndako nazwi nanti nde nazwi indépendance te pasi ye babotawa nga babotanga te emo obima nga akweya te na hôpital bayiba bana mitu so nga bayibanga te nga basalanga ndeni nga bakwesanga mpa docteur mama motu ekimi nango nde mpe natikalaka abo boni muscade yo ngo olobelanga mpona natala siko oloso bana mama pardon pesa ngai lutu nasengi mama biso lutu nyonso na biso esali nini ekauki natiaka huile na kati nasi omonaki to natia huile mpo ezala ya kokangama te nyonso na biso yango bakitoko te so yango wana deja olingi ekweya yo kitoko ndenge nyepele abi kitoko na oni kitoko ebanaka na monoko nasali nini nakitisi toki na etepa ya oziki etuka deja etuka en fait na tuta sikoyo tomate ya mbongo nawa tuta mpona osala sauce moto yango elikama moto mwa osala eza te bana mambo boki boyaka kimia bino na liso mpo nde babendeli camion nasisi otuta tomate na nga natia sikoyo babilo mosu etika na kata na ndembi na litungulu siya mpe nafongola ye nai na nga tomate na nga ya bwati kata ndemi yango
Olamba bien. Va. Babona Karine yamba de bomo ande papa mno olamba papa mno akati la kamtu ba remposa ba sama msute te papa mno epa ebo olamba. Papa mno ko. Sarana. Mama malamu kunja. Mama malamu. Al busondo ba olamba te ba betanga 7 fois na kasho. Yo ba olamba te po. Ni ba olamba te po nani. Yo ba olamba wa pesi la ngombonde tinde na lambi bo. Ba yo kanga te. Ni ba ndo ya mabala mususu ba luenga ka yo alaksaka. Mwasi nandi ba lamba. Litungulu, babingi en français oignon. Tu viens sur moi dans la salade. Bando vandaki, o tuna anta likambo te. Tuna o nini? Boss ko ton yo tuna ngba question so bato ndo mona te ba ta o ba ta le miso ba ba avec. C'est là, dans likambo moni que non, faut tuna ba mélange panzina ni mais que on pas bon bien toi il est m'a bien rareté tu n'es qui il est m'a bien noté parce que les amis m'a beaucoup m'a deux c'est comme encore à des fois mbanga mais non mon m'a ça n'a pas de son m'a deux sur le second pense est-ce au lion pour sentir oui au fond la gêne ah 2000 là moi ben Karine ya maldo hein so cuisine okuta fufu okuta mti okuta spaghetti ne ba boîte de conserve après cuisine à Karine ya maldo et ne va te manzala te oli wa no bezi li ko no wa bezi apeso sino mo se we apeso sino mo we oli mais te oli se mi so le peso mo oli nyabi mo siana on akata matungula tout le bouma il m'a des 4 personnes avec ça sur la mise on a ta tomate dans la boîte wa guise olia ko sera le koso a te chroniqueur o ndako ba papa muno est-ce que le mini bon il y a madon yo ça on a découvrir là bien déjà avant de passer ma bourre na nga ta baloba ke microbe est distrait que sont les alcool et mon sol alcool et mon intérêt na permis la cuisine munga na tiaka eka oka nango poto ngeza ni makila mo ça na tangisa pendant 12 ans et pas son ngeza ya kobota te il est moza bien donc le calon on a la sauce Nata ce qu'on m'a dit sur la soupe. Les sont là qui est après la fin qui tient sa sauce. Donc ça. Voilà. Là on a 4 yandako. Donc et belly. À deux sommes c'est belly.
kasi ebilembi moso arrange nga aleki no elembi tandi kuti elongo bongo yo loba na mukongo po wana yo ozoloba na mukongo po wana donc France à la sauce. Ma question il faut poser à ta famille. Bon, on peut poser un point. C'est qu'elle est quand même. Oh, il prend ça sauce, c'est bon, maman. Bon, tu l'as bien à yoté, man, ça te bat pour liet. Qu'est-ce que nous l'avons pour la sauce? Ok, tu sais que la lion, mon a canda lion. Place de lion. Donc, il faut tout ça sauce, tout ça une épisode tout cabongo. Sauce. Nous continuons toujours dans l'étape qui a témoignage, pour découvrir notre stand de façon surtout, enseigne. En plus, témoignage de la caractère de la bonjour maman. Bonjour. Maman, comment on a dit? Maman Passi. Maman Passi. Maman Passi. Maman Passi, tout le monde a été aux anani et pas à monoko. Tenga maman na. Ok, yo maman na ye. Ok maman. Et maman, tu vas neni na katanda. Le rôle à moi. Elle fera bien.
Il va bien. Permettez moi de s'en aller théâtre, il y a besoin de gêne, à ça, en plus, Azali D6, c'est un diplôme dans l'électricité comme on t'a dit au Loba. Mais il permettre moi d'abandonner les gars quand on a théâtre et ça mène. Exam sana bandango na 3e humanité. Papa na bango ta banako pekisa ye. Metake tanga makibongo ndenge azo continuer ngo. Ok, maman, Azam moi na botami na famille. Nazaka le 40e na kata famille. 3e. Ok. T'as la caméra. Moi nazo tala yo. Yebisa ye message na ko pesa ye par rapport à carrière au Azali ko sala na monde artistique. En tout cas, nazo kumisa na Nzambe na musali exosa o sala po azamwana oyo aponama déjà. Aponama azamwana mukwaza poli azapira ba camarade te na lakisa mwana nga nzela Nzambe. Nzela Nzambe ne yango memiye lelo akomi boy. Atoka nazo kumisa Nzambe lelo na boti mwana zaki apisinga valeur apisi bayane va malgré papa kufa na tikala na bango na souffrance mais Nzambe azosunga nazo na pambola ka akende liboso musala o eza Nzambe basala Nzambe bapona ye butana libumu nanga ti abotami azaka mwana o aza musali aza mwana moko mobulu te na yebile na mabete na yebile pe na ba camarade te ngonge koki soki église koki to ke église soki to ye en tout cas abimaka te soko moni a déplacer akene tournage to ba bengi ye ya ko sala émission wana kei mais tango zo kende pe fala ka mama na kei na ke sala émission mama na ke tournage ndenga auta pe bongo ndenga auta pe bongo soki auti esili azongi ozonga pe bongo abima aya ba 20 ba 0 RT izalate aza mwana moko malamu nazo pambola Nzamba pambola yake ni musika musala oyo Nzambe soutenir ye biso peto soutenir bino pe ba journaliste bo soutenir ye mwana kende liboso. Merci maman pour le message. Par rapport aux conditions aussi toi qui écoute bino liboso fanda ezali un peu il y a conditions de vie ils ont vraiment tout côté. Na ba fan o batalaka mwana na yo exaucer. Message ni au relancer de sorte que ceux qui m'ont soutenu comme mwana pour que bo sala sous arrêter. Merci. Nazolo bakona na bafane exaucé o batala papa munoko nga mama ne na botaye mais na minute nazana état moko ya souffrance pour papa kufa ba papa na bango 2 ans yango basunga ngate na souffra na bana en tout cas fane no se exaucé nga mama ne na botaye nazo senga soutien bo sunga nga nazo luka mbongo commerce bapesa mbona makasa koteka yango pe na oboko la bango na fonte na uto kufila pe mama mbongo nyoso nazaki nango na dépenser mais na minute na zana mbongo tantu kana sengi na bafane exaucer basunganga nga komona nga ma pasi ngale na boti papa monoko nazo senga nde lisungi bo sunganga vraiment soki bo sunganga to kanzama ko pambola bino po nga naza vevi papa monoko azana bandeko ne bane tike ba ofele nazala na mutako sunganga te yango na sepeli vraiment na journal lelo na sengi na bafane exaucer papa monoko basunga ngai soki ba kosunga ngai ko malamu. Merci Yokambela et Yokani tina ni auto sur commentaire belé ba o surtout mona yo ngeza ba ventique ba mso basala ngo ba bomba mika bango na ba sali moi clique mo po so ba mbongo na bango ba lia ba mena masara mais biso si sur le terrain peut une et maman oh et de ça le maman ça a quitté au pe maman lobby et de ça a quitté au monique il y a pas à contredire et ça m'a cambié solo condition de vie oyo artiste la bien ça pour vivre et ça vraiment qui to communauté batamité mamawa pour me camper pour ça beaucoup pour que vous sunga moi na bino pourquoi pas yepé lelo azala pe bien et vous appelez sa maman na père aussi les bino musala kitoko na bino tozongi ce qu'on étape ya cuisine to que nous tala ndenge exaucer aza kolamba. Merci. Les amoureux de Karine et Lobo émission botalaka mingi lelo bomoni émission ngo ezali ndenge émission ko zalate ezaki en même temps télé surprise en même temps télé réalité vie instant na bino nga vivre na kati quartier et puis ezaki sous na kati ya Lobo nyonso wana to yaki po découvrir vraie face ya papa Munoko. Nous avons une façon tout comme sur l'étape il y a des témoignages dans quartier Oyo à Fandi. Bonjour Yaya. Bonjour. Maman, qui te quoi? Merci. Maman, tu écoutes awa na habité aux anani aux équipés de ton toyaki tu tu monara au tu kota. Tu habité aux anani kombo no nani
et puis aux anani et pas y a exaucé auto bien comprend mon. Merci pour la parole. Là, comment on a Isel Masungula, dans un grand sœur exaucé. Ok, et grande sœur exaucé. Et grande sœur, nous allons plus beauté. Bonsoir. Bonsoir encore. La grande sœur, ah bon, il va se connaître une exaucé dans le cas dans l'ensemble, tu verras bien, ma camisole en a battu, azala moi amour malamu, compréhensif, malgré il y a 2 heures, mais malé bien, et ça on est ni qui n'a eu abotami, lilo yosa né osa yaya, donc il y a ça responsable déjà. Les qui n'a abotami et puis amassé via art et puis nani en commun les banesa qui comment la minute au peu réalité on a pour maîtriser on est. Bon, la début a été toujours difficile, mais la fin qui justifie les moments. Mais Zara qui est la début, à ta pauvre père n'a vu sa bande à Koulingata, ça non théâtre, bande à Koubo, et on voit pas, non, on dirait sous forme de ridiculisation, mon boyer, et banaki, moi, à nous, on a encore ma bien, nous, on a encore ta classe, mais. Nous qui n'est qu'un koyiba fait des comptes peu lélo a commis disons a commis indépendant peu lélo c'est et ça connaît les lois là bon ça la rab bien ça la rab bien lélo peu moi combo peu moi peu titre moi famille peu ma soeur le peu zokende peu ba sens moi ok bon et tout ça ça qui na yo et ça n'est le moment où peut-être vous en avez besoin bisaye vous aura tenté monsieur va te si on non te en face vous n'avez que Sony mais à travers la TV et là aussi na kata monter maintenant soit remarque soit conseil soit le moment ou bénédiction le moment où dit ko yebisa na exaucé mais où tu vraiment na kata monter maintenant le bas le quoi ya la première des choses c'est que nous bénir en tant que né naé la bénédiction et tu n'as pas malheur à l'épanouir et que les morceaux carrière naé et même été âge naé peut-être que mbongo quoi titié et même été à qui nous on enfant normal peu dans Nzambe pour nous sommes des chrétiens tout que non toujours la chrétienté dans le sens où on qui malamu makamne simba le bleu un peu à former foyer naé disons il y a mis balezara que à se comporter malamu théâtre eza réalité mususu nda couper eza réalité mususu atambola vraiment bokebi pe en plus na politesse ça eza ko aza libanda ngana lo bango sincèrement moi je peux le supporter mais en dehors il y a lipango en dehors il y a quartier en dehors il y a libandi sika kindaka langage nae peut-être il y a un monde non kati na ngaka parce que na bisana na ko kata mais mutu mususu akoka ko supporter ba langage wana te pour moi je le supporte pour na moni nga bota nga comme na âge azali mais mutu mususu ko supporter mutu mususu na à mon on dit à mon on fait écarter la vie dans ce sens là mais ay bandé ay ba ça va faire ça va vivre c'est tout. Merci Aya. Merci beaucoup. OK. Toujours continuer toujours ba témoignage na biso. Surtout na ba question biso ba point. Oh pipi otanga ta sauce. Bando bota mano ya pipi te pipi ba lia. Bon nga bon la bi. Oko tso bina ko tso bina so mélanger. Sauce de bela kia, que nós ba témoignage nga ndo sala sala. Je sais pas l'ongolia, nous sommes pas de rose, lela. Oh papa mon bando banda o lamba tisi ko no sisité. Je lia na. Hein? Oh mon ndoko ha. OK. Qui soit ça me peut être déjà. Maman Robi Maté. Nous sommes qui t'a dit. Quand tu es tout ça.
notre sauce. Donc, on a tiré ce qu'on fait dans maille. Quand ça va combien de minutes, bébé? On fait la sauce. Ça va 5 à 10 minutes. Bébé. Donc, on a déjà sauce na desu na pour la salir ça surtout. On a descendu dans un monde on déjà boy pour la nini comme ça bat nous chaud. Donc ça et déjà Non, bien. Ah? Bien fou. Très bien. Mais c'est ce monde, mais c'est alors les moteurs, ma belle grande moi. C'est mon ami alors les moteurs. Donc quand tu commences à attendre dans 5 à 10 minutes de cas. Là je dis un grand merci à toi et puis ma merveille. Moutoumora Boisson la bandenge naé. Un garçon, un gars qui vit mieux. Ah, ici au Congo, un garçon qui vit mieux au Congo, il y a Combo, il y a José Kingakati Mitimba, Kinga de moi. Ma mère avait un garçon qui n'est pas comme les autres, un garçon qui vit mieux au Congo, José Kingakati Mitimba. Ma mère avait déjà commis. Ma billonne ma camicolo intervenir, intervenir ma casse. Je n'ai ma cam. Napesa mbote nanga Yawe Mabanza garçon na Istanbul babi lamba ni lamba vo lata foto na Yawe Mabanza yemo ebidi donc Yawe Mabanza na Istanbul ilamba ni lamba napesa mbote nanga Gisèle la bras quinoise le boko moko za kapasta otombola Kinshasa mobimba na kati Allemagne. Ah Gisèle D'abord sur ngai te natika ngo esa nini etoka pré bon ça va lutu na bino kitoko ngai na bino to kutani ka juste na présentation ya recette na biso et pas wapi to ko zo résultat to présenter bino o nyoso tout papa munoko alambi pona journée lelo to ko découvrir ngo kuna soki za mabe to eza malamu te. Je dis un grand merci à toi José Kingakati Mitimba, un garçon qui vit mieux au Congo. Mambote na ebele tokutani juste après c'est azamo na malamu to vivre na quartier atali bon na bika pe société bon libota na bango nde ba bota ni kaka bango nyos na ba c'est 4 filles na yemo mbai mama na bango ko liberté baza batu bon ba vivre na baninga na ba wumbi na quartier tika so sentir baza bien ba vivre na baninga to sola bien yo ta tumbula na kaka je sais azamo na bien. Ah, bon, et on sort là, témoignage, bon, en fait, et là, on peut ça exaucer comme remarqueur, et là, on m'a beaucoup exaucer pour aller à Zotala, pour bassin à ça aussi. Ah, soit encouragement. Bon, encouragement des alliés pour la remarque que la monnaie. Bon, encouragement des amis. Encouragement des amis, c'est pour la naïa, l'ini payer l'eau pour la salle à théâtre. Et nous sommes na seka mona vanda sur téléphone comme ça makambo na inga zo seka mo exaucer pe bela mutu te mwano bon akende ka liboso na ebi na nzela o nzamba osunga pona mde na zo mona ko kenene ninga zo sela makambo to ko sepela ok musika. Merci maman. Yo ça na famille na bango bon azaka bon voisin to tanga mapangu OK. Nous allons continuer toujours à témoignage, nous allons faire quelques témoignages pour te découvrir bien Star na biso. Tu aussi Nicolo, ce que tu es pour ta génération. Yaya, bonjour. Bonjour, papa. Kombonani. Moi, c'est Malouango. Toi, c'est Malouango. Malouango, vous avez quelle relation avec notre star? Bon, en fait, c'est l'un de mes amis. Hein. On est du même quartier. Ok. Il vit comment? Star culé, mais comment il se comporte dans votre quartier? Sauf culé star, mais du quartier, il vit très bien, je te dis. Donc c'est un homme formidable. Donc, en fait, homme parfait à Kate, mais avec lui, il vit qu'on vit dans un bateau. Donc,
il se respecte comme il faut. Et c'est pas la bête de Bakou. Bon, fait, ma Bakou est en tant que jeune, moi, le camo et le canano, mais, Aibi, tant elle est cani, il sait comment s'excuser. Ah non, non, place wana. Anta la yo, yebisa eloko ça mutema na yo ko yebisa ye. Soki eza remarque, soki eza bénédiction, soki eza eloko mo biko ko yebisa star na. Bon, ngaso pour no loba pour exaucer, papa monoko comme vous l'appelez là. Na ko encourager na carrière et artiste nae. Je l'encourage à kende de l'avant. Dieu fera grâce à compter Canada. Mais puis, na ba remarque qu'est-ce que je peux dire? Le respect qu'aquette, au continent pour la répondre, c'est jamais moutou à moutou. On parfait à le respect et demeurer exister. Gentillesse aussi. De l'avant. Merci la CPI. Merci. Donc, on a un tableau de show et Béli. Merci vraiment na ndenge boza ebele liboso ba TV na bino ya kolanda biso tala to bandaki depuis tongo to komi na butu donc émission na biso et so si ndé a to komi maintenant na air auto présentaka résultat ya recette ya mokolo ya lelo oyo star na biso a lambeli biso papa ekoki ko expliquer biso ndenge bandaki ko lamba na ki ndenge komi na niveau oyo et tellement on a servi tu ndé na fleur matin donc na bandi olamba na oti wenze na sombi ba épices na sombi litungulu ndembi ail suleri nyonso wana na teki madiso wana na moto na kati ba épices na kati plutôt la tie ail na feuille na muma na tiasuni na céleri donc kola sanga tenga mona la biom to pesinga malu na mona tsoko na moto tongo toki na ningisi na bati mai na bati deuxième matin ti mai mi balinde na ko tami panzi nanga on a passé que na ti etoki lisusu nde na ko tokana na ko sala sauce na sali tomate mbuma aya muscade ndembi na ti tomate à boîte na litungulu poto na ko sangisa na sali sauce na ko sopa na desu nanga nde belini atiki na loso nanga. Merci vraiment wana boti ko landa ndenge artiste na biso alambela ki biso. Maman bonsoir. Bonsoir. Plutôt quoi yo vous invité on déguster biloko pe opé sa résultat. Est-ce que résultat opé sa biso est influencé par rapport ya amitié au besoin nango to orobapena bo solo na biloko a rolamba? Bon, eza amitié te non répondre pour l'amitié mais non répondre selon et la belle soit la bi beaucoup anité. Merci vraiment maman et papa. Papa l'amitié la biso biloko to ya. Rectification. Papa tia sur biloko to ya. Donc bilo ebeli maman songa ka bilo ka sambila donc na tia poto on va tout lire tout ça nini to sambila.
on a ça l'eau chaud non. C'est au câble on a fait hier. Ah. Mais eza malanga ya liboso na meka losu bana mesema na mipanzi. Bando bande o lo bon c'est là on meka. Kasi ba. Bo ave mo na. Wa zamu na mokilio na. Ata mu tabazamu na. Madesu na biso ya ngoyo. Ça chaud, ça chaud. Quand tu as vu ça chaud, tu as musique, ah beaucoup de temps. Il y a un bino à kimia, moi malam, le bar trop te yana moi, c'est pas du toko, maman bien trop le batté. Calme, est-ce que yo mon reçoit nan? Ça le tourner un complexe. Moi on a complexe là. Aussi c'est un le côté. Ils ont fait des bails à chercher ma bilo quoi. J'ai le bout. Ni mo kabula te bleu belé na se no boy. Te bleu te zaka nena teli papa ko compliquer nga te za bleu a fait te. Te bleu belé na se no boy. Eh. On va dans la louve. Maman, tiens. Maman, Lia. Bon appétit à tous. On a prié tout quand on sortit dans mon moment d'adoration. Kitoko. T'as qu'à frère, c'est ça. Nami tiki mon bébé na etinika nga aboko na yo mokusete tambisong uli msema mpenda za ma problème à voix tout que ce qu'on a prié dernier mon Dieu te pèse au merci za madame kumisa mana ne toi mana yo pesi biso biloko mon Dieu mo be bazana ngoto mon Dieu mo be na circonstance c'est comme ça to kumisa kombo na papa to lia makene et sokole ni taze nyosho Seigneur Jésus que c'est yo te papa bon mango batelong Seigneur Jésus que c'est biso biso te me contribuer na ba santé na biso mon Dieu mo na kombo na shumasia amen amen voilà. Aujourd'hui, venant temps, il y a Kolia, Mboula peut être likolo, Camille peut tomber likolo. Bon, Mboula vendre dans un cimetière. Ah, c'est Mboula béti transfert comme vraiment parce qu'il y a ma casse le billet moro, mais ben nous le bâti faut tout ça la tort, tout ça dans moi le mango pour que tout aussi ces missions. On peut dire dans le micro s'il te plaît. Ok. C'est bon. Bon moi. Bon, bon comprendre hein, ça le sous maman. Aujourd'hui, il y a un lien. Le moment on est. Bon, alambi bien. Alambi bien. Alambi bien commis. A commis. Si 10 au père combien? 8 et demi. 8 et demi. 1 et demi. Ok, merci. Bon, tu es pas dans Moro pour te clôturer l'émission et pas dans Moko. Biloko. De l'aide à Bilo Mambal dans tout le monde, les bosses ont une question. De l'aide à Mambal. Tu vois qu'il y a des corps. On a répété les sous. C'est ça, ma fille. Tuda. Na yo. On a lambi bo so ba tsebi no mbali na organi. Ba bo mbelo mo na organi na tout nyongo le sous na pourquoi. Na habité. OK. Mot de la fin na yo, on a émission le lopi na mabanga. Merci. Ma grande sœur chérie Karine Yamado,
apesi nga considérer nga apesi nga so espace na la chaîne na ye. Merci sous Nanzam doit permettre bisoto parce qu'ils est pas baloba na loté. Va permettre biso de réaliser le coup. Donc na pesi sous merci. Moi de la fin ça la raté parce que to kufa lobité soit ya lobité. Donc to kontsara toujours au loba. Ma bangi zakaka ma maman chérie Anisha la Grâce na France. Ma maman Lisusu Daniela Mukoko depuis Canada bambo tenenge zakaka na ndeko na ngai na pesi sous merci Caris Disuna ndeko na ngai avandi pembeni na ngata ba komoni pamba te po ba yo yiba komoni. Donc merci pe na réalisateur na biso Josué. Donc na pesi merci numéro de téléphone na sida na pesa ki liboso maintenant rattraper à plus de 143 85 16 21 990 plus 243 85 16 21 990. Donc numéro na WhatsApp nanga ezawana ozanga la plateforme nanga nyonso YouTube, TikTok, partout je sais papa mon télévision. Merci Karine Amado, je vous aime beaucoup. Bisous. Merci vraiment wana boti kolanda ezala qui est votre artiste comédien bolingaka vraiment mingi na kombo ya papa munoko nazaki wana bana tongo na sai na vraiment musala to yaki poto découvrir papa munoko vivaka ndeni azalaka ndeni et na soka nango alambela ba fan ya Karine Lubu bomona pe ndenge ye alambaka. Là, je dis un grand merci na ba onyo surtout bazo ki tana bango ya kolanda Karisi Disu ba commentaire na bino et ça la biso vraiment kitoko bon continuer toujours na commenter vidéo bon continuer toujours na ko aimer na ko s'abonner aussi meilleur vœu na ba onyo surtout baza ba abonner à Karine Yamado TV onyo surtout nga zwa papa munoko na bopete soko ye na nzela nanga 0% eza na butu eza na moi donc on a 0% aux yeux mbala moko. Nous avons maman, nous avons yaya na mwasi, nous avons ndeko na nous avons yemoko. Sur le numéro na yeso, peut-être qu'on a rose à l'occuper au béni pepa nanga, na vous faciliter nos tâches dans un compon pour que beaucoup tananaye. Pour mon encore, avant de clôturer pene mission na suka question to tunaka, na bureau, na chambre, na cuisine, ni na libala. Comportement. Tu te le comportement. Comment le comportement? Peut-être bien la misato. Tu veux le pourquoi de tout na cuisine, bureau, na chambre. Non, quand je parle du bureau et à Moussala, elle est au Libala. Moussala. Donc tu as Moussala c'est que bien roulam. Merci. Vous comprendre. À part comportement, tu es en place à Moussala. Donc dans le bureau ana. Ils ont reçu bien Moussala. Moi ça bien Moussala. Aïe bah là, pour ils en a basse Moussala, ils en a fatigue, on débat, on va tout long là, bon c'est. Baza ma casse penjo salate. Vous comprendre. Ba ma casse sur cette tara ma koliko, on débat long là, bon ma yanzi. Ba yondi kara ma koliko, le biso ba Congo. Bataka makoliko donc ne bataka makoliko mo sala te balukaka ba bonne plutôt ba maman na bonne ba kino sala bandoka bato bongo ba sala pe bo donc ton abi de bureau te abi kaka porter à bureau abi osam sala morote ya mwana. Merci vraiment à émission Abisso to ceux qui ah voilà je dis merveille à toi Kingakati Mobala Lolendo José Kingakati un gars qui vient au Congo Kingakati ma meilleure veille na yo et puis merveille à toi Nenel Chama Lamborghini Lamborghini à deux fois je t'appelle hamburger pour oser la forme et hamburger oser na kati yo comme suni ben tonda Lamborghini moi ça me ça taille et à toi la référence de Tour Eiffel la merdine to ya meilleur veille na yo et puis meilleur veille à toi Gisèle Abra Kinoise et pourquoi pas moi si ya Pemba zanga tâche ya Mousselulu akimisaka ngungi na ndako sana tâche azapena Betty Luzolo manzwanga ndina kwa maman Betty Luzolo na France mbote na yo moi ça pembe et puis mbote na yo muto asuki saka mabanga na kombo ya Michel Elin pour le grand saoudien moto moko bien Michel Elin pour le grand saoudien partenaire officiel à Karisi Bisu muto simba Karisi Bisu merci na ozo sala pona nga Michel Elin pour le grand saoudien merci na yo les grâce judoka ya makasi kilane si grâce kilane si champion la fédération française azoko la RDC na kati ya France na kati ya judo ba mbote na yo merci vraiment na tout les gens qui étaient na Karisi Bisu ce que mon émission est fait ce qui bino bon pesa merci na nkolo yesu pour appeler biso pema et pourquoi pas à Karine Yamado pour essayer biso chaîne na kombo ya Karine Yamado TV et à toi mon réalisateur
ba abonné tout ya Karine Yamado télévision. Na bato batalo za no abonné te o s'abonner merci. Nga lo ba lo mo o nyonso na lobby bana de début. Il y a une émission Tina Souka et les émoutons et bien du Bako c'est pelité Bolimisanga. Je suis exaucé qui a la nanda Nazet je sais papa mon roi. Na théâtre différence à personne je sais différent bon mon témoignage donc je suis pour lui dans un rapport tout bien na batunyo merci. Merci vraiment ceux qui ont mon émission et combien qui nous nda gope ça merci na nkolo super pema et pourquoi pas merci na Karine Yamado pour assez lipso chaîne na combo ya Karine Yamado TV. Et à toi, le réalisateur Moto Oyo a souligné Gloango Moto Fa 3 na journée, il y a le pour Gloango Moto Fa 3 à Delhi, bon rétablissement na yo mon frère, Bika Noki pour Karine Yamado TV ça a besoin na yo. Merci na yo Josué, merci na yo vraiment Moto Asini mange kitoko, le boko ya kitoko maintenant on boga choco derrière la caméra mais après ça a toujours feeling. Azan pour ça l'aide pour le numéro c'est déjà l'aide. Merci Nayo. Pourquoi pas à moi Caris dit j'étais là pour vous présenter cette belle émission Auto 3 l'émission Moko. Ngana bino to kutani na mikolo ekoya merveille bye. Lobat. De yo loba yemi c'est yo loba camarade na yo yonde loba ngana loba te pour la manquer yo. Mon cher, j'ai un souci. Ngana ndako no mbeto. Nazo ko consulter. Oh, Monique ndengina Monique quoi? Nanda kozoko kateka kotala basi na nzela so ba pesu yango kokango. Solution déjà ezwama. Awa toza et pas ya Nicole Malonga la patrona. Ba solution so ezwama. Pour biso mibali, bandirance, faiblesse sexuelle et kolongwa. Bo pikiliki et kozala. Agrandissement ya 3e pied. Nyo seza kuna. Et pas ya Nicole Malonga la patrona awa toza. Et puis oyo zotala. Moi sinon pas ko nango. Awa toza. Pour na grandissement ya kibokolo. Ezali produit awa toza pour na bandutador ezali crème ozo silisa banduta. En tout cas soza banduta ta ndenge nini. Et face à kango goma pena banduta elongola pe batache ya hydroquinone sala ki. Ma belle, ma soko, ba hanche, mi pende, yango eza 2 sortes. Awa toza yango yo. Maman Nicole Malonga la patrona nzamba ba mama ye couple oyo bazoko ko démarrer te faiblesse sexuelle endurance ezate. Awa toza chez la patrona Nicole Malonga bassin na yo et kokoma piscine et puis papa bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans. Manicole nde kolo masolo nganga ta formé mona na ye abombelaka esekele moko bayibi outillage ba bossani artisan.